Donc, premier graduat, moi j'ai fait mon premier graduat au lycée, lycée Bossangali. J'ai fait mon premier graduat au lycée Bossangali. J'ai fait mon deuxième graduat dans l'université, collège Boboto, mon deuxième graduat. Donc, bon, mon ala pour aider ma maman. C'est qui n'a pas bloqué Bino. N'a pas bimisé la Bino, bientôt ma diplôme n'a pas pour mon ango. Donc, premier graduat, moi j'ai fait mon premier graduat au lycée, lycée Bossangali. J'ai fait mon premier graduat au lycée Bossangali. J'ai fait mon deuxième graduat dans l'université, collège Boboto, mon deuxième graduat. Donc, bon, mon ala pour aider ma maman. Bandeko mbote na bino nyonso o bana olandanga o mesana kolandanga tango nyonso ti na bandeko nanga o baza na Grèce bana nanga na bayaya na baleki o baza na Grèce mbote na bino bandeko naza na esengo te naye ko remarquer que banda Tshilombo azwa pouvoir bato mosusu bakoma neti baboma bato mosusu baza su normal te bato bakoma koloba donc banda kaka na décembre 2018 ti lelo c'est grave donc na monde entier na banzi pays oyo eza na bato balobaka tolo na banzi eza ya biso oyo ayebi mama oyo aza licencié en droit na science na institut supérieur du commerce mama oyo a licencié en droit na institut supérieur du commerce voilà donc soki bomoni ye oyo ayebi ye apesi numéro nanga abenganga na bondela mpo na ye parce que makambo so bomonaka kaka boye mais non donc nayokaka alobaki aza licencié en droit na institut supérieur du commerce donc lokola ye alobi yango bon même soki kuna eza te mais ye alobi ke adiplomaki kuna donc boconteste te alors bandeko nanga nazotiaka mwa baextrait ya bato ya koloba mais non koloba eleki bandeko na ngai mais pourquoi bakomi koloba ndenge wana pourquoi bakongolais bakomi koloba boye bandeko na ngai pourquoi bakongolais bakomi koloba boye totala oyo ata sotali matama na ye lokola moto aliaka buku na bwaseka buku na bwaseka ngo ekomisi yo matama lokola mboto donc ndeko oyo asiliki azoloba na Tshilombo ndeko oyo nani kombo na emokia voilà to sotali matama na ye lokola moto aliaka buku na bwaseka buku na bwaseka ngo ekomisi yo matama lokola mboto alors bandeko lobi nde nani je crois mama Marie-Hélène ou bien mama Kisita moto azo confirmer que papa ndeko mokia azaka bunza natalaki video na ye mosu oyo atiaki je crois hier namonaki bainsulte ya salaki etango baye koyebisangaki aza buza antuka episayenga mpasi parce biso bakongo côté équateur bato tomonaka mpenza ya liboso bazaka mayele par rapport à bekolo nyonso biso considéraka babuza parce que so Mobutu mpe azwaka mwa force ya kogarde pouvoir na début ezalaki grâce na babunza babumba mowaso oyo ezalaka ditrak ezalaki nde bobengaka ba-DSP ezalaki garde présidentielle oyo esimbaka Mobutu ezalaka ditrak ezalaka babunza na babunza mais ndenge baremercia bango na ndenge moko mabe alors ntango donc babunza nazala basouvenir na bango mpenza ya malamu nga na vi na nga par rapport ya bekolo nyonso équateur mais ntango bayebisa yanga ke moki aza bunza nabi mais oza éducation babunza te koma moki abandi koagir boye bombe likambo te bandeko peut-être aza victime ya bainjustice mpe eleki mingi ekoki kochange ye voilà alors tozotala kaka koloba na koloba tozotala kaka lelo koloba na longwe l'ensemble Moïse est malhonnête Salomon malhonnête ba hypocrite na longwe l'ensemble baza banzambe te na longwe l'ensemble Moïse Katumba linga sakana na bato moi je suis plus âgé que Moïse
yo petit Salomon nako bota yo so za mona 73 74 nako bota yo Moïse Katumbi aza jeune père nanga aza petit frère na bandi combat en 2003 avec mon père spirituel Coutinho Fernando. Moïse Katumbi était commerçant. Moïse Katumbi ozali moine na politique. Et d'abord Moïse Katumbi n'est pas un politicien. C'était commerçant. Aza na makamba football. Le lot na binaza sus na bino na ensemble te. Na tiki bino. Premier point diaspora ezali considéré. Deuxième point Salomon Zotin Nangana le bakamabe. Il y a président Fachi. Azotin Nangana le bakamabe contre le président Fachi, contre Jean-Marc Kabound, contre IDPS Naboyi. Cause on a chargé la mission, cause on a chargé la communication, et ça dit que le bakamabe à Baninga. Moïse, au même biso na union sacrée. Kaka yomoko bakuba, kaka yomoko makambo mabe. Na moyo sana Fachi, na butu, boke na katanga bosali makambo na bino. Troisième point, et loko yambi surtout on a longwe na ensemble Moïse Katumbi akutana na Joseph Kabila na Katanga. Oui, la preuve, l'arrestation ya pasteur Ngoyi Mulunda. Bakanga ina bakambozolo banate. Aner Katanga bossa la investigation, président Fachi bossa l'investigation, Moïse Katumbi akutana na Joseph Kanakatanga. Bazana ba plan B contre Union Sacrée. Salomon Lobananga na tokoti kuna toyebi le pourquoi. Tolingai tokota te. Est-ce que Moïse a yebi comment? Salomon toyebi sangai. Oyebi sangai. Ya lobaki, j'ai été piqué par une piqûre. Ngam na komara ba tweet anyon sur Moïse Katumbi. Fala mutu lokola Salomon oyo Moïse opesi confiance. Na lobi non, je vais entrer en contact avec Dirkab ainsi qu'avec mon amboka honorable Francis Kalombo. Elle dit non, c'est moi le cerveau. Ngam tu Moïse atinda kina ya koluka yo na soleil pe na bandoka Bruxelles. Ozana tina moko ta osolo na bato wana. Oluka bango pourquoi? Bango ba yako luka mbongo. Alors, na yebisi yo Salomon. Trop c'est trop. Ngana chargé à mission de l'ipro changa na ba conflit na batute na longwe ensemble. Mais yebaka yango. Munoko nange bimisaka ba arme conventionnelle na ba arme non conventionnelle. Oyo bo luki bo kutana nango. Nazana minga kolobate. Na longwe na ensemble ya Moïse Katumbi. Na longwe za pe na venir te. Moïse est hypocrite, Salomon est hypocrite. Ce sont des corbeaux. Corbeaux sont la noir na blanc. Na moyo na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Na Bouto na Joseph Kabila. Plan na bino boza ko sala pour déstabiliser Union Sacrée na yebi. Salomon le binangani. Ceux qui na lobby contre IDPS au Pesinga prime na fin du mois foutinga. Salomon. Premier riche na kutana na Eza Jano Bemba. Eza Moïse Katumbi. À l'époque de Bekatebe Katoto. Tebaki binote. Salomon ko pesa na sous salaire te. Na boyango officiellement. Ba prime na zana sous besoin te. Bazana plan B. Na Joseph Kabila. Azaya ko solola na yo na azongi ba solola na Joseph Kabila. Bazo bongi selo mabe ngana dingia ngote. Soki na président Kanga data lelo. Bakolongwa na ensemble, bakolongwa na Union Sacrée na 2022. Plan na bango. Po ba simbisa Union Sacrée touche. Bakolongwa na Union Sacrée na 2022. Moïse Katumbi yocha libaya comme président na mboka ya RDC. O cerveau ezali Salomon pe mutu esala kate. Non, na longwe na ensemble. Ko futa nga susu mbongo te. Ko bonde la penga ite. Soko obengi nga na ko bloquer yo. Dai na so bloquer après cette émission na so bloquer Salomon. Ko benga nga lisusu te. Trop c'est trop. Pour même biso ensemble. Après, vous allez continuer d'Angaï, Salomon Zotin d'Angaï, n'a pas payé sa prime. $5,000, c'est quoi? $5,000, c'est quoi? Prime à $5,000, c'est quoi? N'a même sa marination d'Angaï, les colons à yo. Au compte ça, on a conflit à Jean-Marc Kabundi. Le bas de Jean-Marc Kabundi, boy. Le bas de Fachi, boy. Le bas de IDPS, boy. Lelo, chikicha, cha. Baneko. Bolandi mutoyo. Mutoyo zekoli. A Muluba. Donc, ceux qui n'ont pas bino déjà à Muluba, donc ils vont considérer. C'est mendiant, c'est traître. Na âge na yo, oh, tu te déclares être bishop. On le bat qui bat une erreur. Bazo kosaka yo, bazo tindaka yo. Bishop.
Mais Moulouba ça tout Ndeko, tant qu'on a vu un déjà que ça Moulouba, donc c'est quelqu'un à ne pas prendre en considération. Oh, le kuta. Pour na sikoyo attirer attention, ya Chilombo, ya Kabundi, tout ça. Batunyo so tanga bandekone baluba. Na base bomoni neti, bomoni ne bako kanga ministre suke kanga suki nani. Parce que ça mute Équateur, baluba bango na bango ba monter eku. Ema wa bandeko hein. Oyo akomaka contre. Alobaka alongwe Moulouba. Alobaka Chilombo a gagné te. Boyoki le langage na ye. Nazo la bino bandeko. Koloba na koloba, koloba na koloba, koloba na koloba, koloba na koloba, koloba. Donc batu nyonso bakomika koloba na koloba, koloba na koloba, mais c'est pas possible. Hein? Ah! Nzambe na ngai. Bandeko na olakisami loko moko. Baza balu bato bakatange. Mais babisina ki baza bato famille ya Chilombo. Soki famille bobenga présidentielle. Baza ko menacer ba policier. Ah c'est malheureux hein bandeko hein. To landango. Voilà. C'est quoi ça? Voilà, bandeko. RDC baby, hein. Au bozomo na wane les je crois hier na Lubumbashi, soit na Kinshasa. Mais je crois qu'il y a Lubumbashi passé ba note batila yenga na moni bungi. Voilà. Donc eza sumbokate hein. Eza sumbokate bolobai Kabila, bolobai Mobutu. Ah mais dis donc lelo ekoma kamususu hein. Hein bandeko lelo ekoma kamususu mais amawa. Botala banda fashi akotaki comportement ya bato. Ah là là là. Numéro ya yo yanga ite ya fachi kaza yango te ala ya fachi te na za mole kinzela na moni ndemboka president yoka naza yoka naza ndeko na bino ngala moni ndemboka president aza president na biso yango na sepeli na tele malamboka president na biso to solola ndenge tozo tinda bwe na opublier yango president omona ke ngala lekanaki amen Zambe a pambola bino bayo Koloba
Ce n'est plus l'enfant de Tshisekedi que vous avez connu. Ezali Tijangala la Tchabatousi. Ezali Chintuntu. Ezali monstre. Le Congo est humilié à travers ces garçons-là, qui n'est plus l'enfant de Tshisekedi. Qui n'a pas le charisme de Tshisekedi. Qui n'a pas l'esprit de Tshisekedi. Mais il n'a que le nom de Tshisekedi. Lungula Kombowana. Tekala Chilombo. Parce que toi, tu as accepté, ok, de quoi banda kuna yowana. Tu voulais avoir les honneurs et le pouvoir. Mais un pouvoir qui n'existe pas. On t'a miroité un pouvoir, Chilombo. Je viens par amour te dire ça. On le met mon moula, dans le calme. Moi, les amis m'ont déjà comme ça. Je ne cherche pas ton argent. Je ne cherche pas ton pouvoir. Je veux le Congo libre. Totalement libre. Je veux que tu restes en vie. Parce qu'il n'y a qu'un seul choix. Soit tu acceptes ce que je te dis, on te sauve et on sauve le pays. Soit tu t'entêtes, tu auras tous les Congolais contre toi et tu vas en mourir et les tous vont fuir, mais tu seras mort. Tu n'arriveras nulle part. Nabiloko bakotisiyo na nzoto. Nzoto na yo eza dans la mer. Nzoto na yo eza na se ya banzete kuna. Voilà. Bandeko boyoki ndeko yo ndenge lobi. Mais c'est pas fini. Nazo continuer toujours. Totalement. Ce n'est plus l'enfant de Tshisekedi que vous avez connu. Ezali Tijangala la Tchabatousi. Ezali Chintuntu. Ezali monstre. Le Congo est humilié à travers ces garçons-là, qui n'est plus l'enfant de Tshisekedi. Qui n'a pas le charisme de Tshisekedi. Qui n'a pas l'esprit de Tshisekedi. Mais il n'a que le nom de Tshisekedi. Lungula Kombowana. Alors, na moneti oyo ezaka yango. Parce que toi tu as accepté. Ok, voilà. Tu voulais avoir les honneurs et le pouvoir. Allo bandeko, bomoni niveau bato bakomi. Hein? Naloba bomoni niveau bato bakomi. Plus ezobeta ko, yazu kantini, il faut arroser. Mais plus ezobeta. Ah. Aïe aïe aïe. Allo bota la suko. Alors batu koloba bandeko et comme na ngone ti lobo moko donc tozo comprendre sous-souté comment batu bazolo baboye hein ndeko eze belé na ebité ceux qui vraiment nyonso na ko kotia yango ah mais botala ye pa ezali hein bomoni ye Chilombo voilà bango kuna lia na bango na bandeko ne baluba baza très bien alors bandeko nazoluka ah là 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 Voilà.
donc ngai naza kaka lelo mpona lakisaka bino batu ndenge bakoma koloba Et que mes grands-mères me disaient quand j'étais petit, je le vis maintenant. oh. Mon propre fils veut vendre et le Congo et les Congolais. Et les gens me disent, vous êtes Mourouba, il faut le supporter. Je ne le ferai jamais. Je veux le Congo. Je veux mourir, sourire dans ma tombe un jour, comme mon oncle Kanana m'avait dit à Oslo. Je veux mourir, sourire dans la tombe, que Tchakoudia est derrière. Et il se battra pour la bonne cause. Oh là 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 là. Mon oncle Kanana Chong. Voilà, je ne comprends pas. Avec son ami Etienne Tshisekedi. Chez moi en 92, en novembre, à Oslo, en Norvège. Avant sa mort, il me disait, mon fils, moi et Tshisekedi, nous n'achetons pas nos habits. Nous n'achetons pas nos maisons. Nous n'achetons pas nos voitures. Nous n'achetons pas à manger. Nous sommes là pour nous battre pour le Congo, pour les Aïrois. Et les Aïrois payent tout pour nous. Ils payent à manger, ils payent nos voitures, ils payent nos habits, ils payent tout. Un jour, les Congolais feront la même chose pour vous. Mais votre travail à vous, c'est de défendre les Congolais. Ça, c'est mon oncle Isidore Kanana Chongo, Waminanga, aujourd'hui mort, paix à son âme. Il m'a laissé un message à Oslo, en Norvège, envoyé par son ami Etienne Tshisekedi Wamurumba, Premier ministre élu de la Conférence nationale souveraine. Nous venons de nous rencontrer à Washington en novembre 90 avec Etienne Tshisekedi. Arrivé à Kinshasa, il a dit Kanana, je ne savais pas que Tchakoudi était ton fils. Faites un effort, arrive en Norvège, après vos soins en Belgique. Okoko kufa, metekelanga Tchakoudi. Kende kusola na mwana wana. Makambo toza kotanga na mikanda, na bamindele balobi mwana na yo ayibi makambo wana. Asala kana bamindele. Kende kutana na ye. Tshisekedi, premier ministre de la Conférence nationale souveraine, Etienne Tshisekedi. Il a envoyé son ami, qui était en même temps son parrain. C'est l'homme qui a créé Tshisekedi. Qui est venu me dire, mon fils, maintenant je vous ai découvert. Vous allez vous battre pour les Congolais. Faites exactement ce que moi et Tshisekedi nous faisons pour les Congolais. Ne soyez pas tribal, mon fils. Je veux mourir, sourire dans ma tombe. Que Tchakoudi est resté derrière. Il faut vous battre pour les Congolais. Les Congolais feront tout pour vous. Ils vont vous donner à manger. Ils vont vous donner les habits. Ils vont vous donner vos voitures. Ils vont vous donner tout. Mais votre travail à vous, c'est de vous battre pour leurs droits. Jamais faire le tribalisme, mon fils, après moi. Je vais mourir, sourire dans ma tombe. Honorable Kanana Chongo Waminanga Isidore. Et les gens de Belgique, quand il est décédé à l'aéroport des Aventem, hein, en 1994, je pense, 95. Voilà, Bandeko, je crois, Boyoki, l'essentiel. Oyoyo. À maman Marthe Tshisekedi. Bandeko na À l'aéroport des Aventem. Atabu bakoli dongo nzoto mobimba boko glissete mettez ça sur internet. Bandeko na ya IDPS atabu bakoli dongo nzoto mobimba 2023 il n'y aura pas de glissement. Bandeko na IDPS atabu bakoli dongo nzoto mobimba boko glissete mettez ça sur internet. Bandeko na ya IDPS atabu bakoli dongo nzoto mobimba 2023 il n'y aura pas de glissement. Boyoki ye obazo kolanda penza bien, est-ce que boyoki ye? Voilà, donc tozokende vers la fin. Nazoluka vraiment loko moko ya malamu na tiaki na bombaki awa, mais malheureusement eloko yango nazomona yango te. Ah la 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 la, aïe 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 aïe, nakotikalaka komona yango te. Et pourtant ezalaki eloko moko primordial na babiloko nyonso naza nango awa. Mais likambo te, nakotia yango peut-être à la prochaine occasion. C'est regrettable, mais voilà, likambo te toyoka oyo.
bandeko oyo nyonso bozomona bazolekaka wana eza baluba donc naza na mosusu awa mais comment ça se fait que naza koretrouve biloko yango susu te alors que ezalaki prêt mpona ebima mais je regrette que c'est pas possible ça. Ah là là. Biloko nyonso na wana bandeko eza ya baluba moto aza koloba eza ngai te. Donc natilaki bino mpo bomona bato oyo baza ndenge nini. Voilà. Donc tokokita tokokomata eloko moko malonga ekozala te. Alors nazoluka bandeko na ngai nazomona yango te, mais c'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre. Voilà. Nazotila bino kaka bango na bango. Ya kozelaka ino sacré gouvernement sama oh boy baba nanko lukake baba nanko bana biso ke crise avant président du sud de l'assemblée et cause la crise entre assemblée na gouvernement crise yango wana le gouvernement est démissionnaire deux la gouvernement te alors bandeko nacelaki bino kaka po bomona ndenge bakoloba nacelaki bino na Rwanda tobomana ifa tobomana omoni ba Rwanda baboma ba mama congolaise mama akufi mwana yebi teke mama akufi mwana zokeno mela libele ba Rwanda bakimi bazongi eloko wana osala biso ba congolais malamu te nako yebisa Félix likambo nyonso eza yo ezaka yo okako signer contrat avion ba Rwanda banda Mobutu tomona avion ba Rwanda na mboko te mais bakomi ya komemela biso avion na bango awa yo moto kona signer contrat bazwi bana ba orpheline na bango kuna baye na bango awa mwasi na yo azobokola ba Rwandaise awa po biso na mbongo ya Congo bafaze rebele na Congo yo monaka te kaka ozomona oya babokilo na yo lelo babokilo na bafundi biso nazoyebisa yo boye toza ba vrai congolais tokobanga eloko te zo bamunition pesa bapolisier zo a grenade pesa bapolisier toyebisa yo fongola biso nzela mpo wana deja tosilikia soki toke na njili tomoni avion ba Rwandais yibake totumba njili wana tobana na kotumba njili mpo avion ekita te wana deja biso tosiliki Paul Kagame toyebisa eloko oyo ozana eloko te bakobala ozoyiba kuna ya biso bairani bozoyiba kuna na este ya biso madesu kutu na mboka no ezalaka te basoda no mboka no eleka madesu na Goma na Butembo tina Manono bolona kata madesu te mais toyebiso ka boyi merci na oyo nyonso yo osali zela biso makambo tosala yo Félix na Paul Kagame na ba Rwandais na yo na biso ba Rwandais baza ebele bamiso baza merci bandeko je crois que boyoki oyo bokoki koyoka nazotya kaka bato koloba na koloba toyoka suye kumbana maluto lekela bilekela bikulekela kwenu kumbana maluto ujoku ke bapenjo renfort ku chissance. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Kwenu kumbana maluto, depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kasaï, c'est pire qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bantuka Bakushimito,
kwetu kuchinsala kakwena mai kakwena nzembo situation sociale muti dégradé encore plus kakwena mang kakwena l'hôpital du Lansong kakwena chansongo aponte tukuni kubukalenga tu ni bukalenga Maman Georgette yokai vraiment yo okomi kosala réforme toloba boye Eliezer yo siko ozotanga te oza na IPN oza na université mutu Etienne Tshisekedi aza docteur en droit mwana na ye aza na diplôme d'état te moto oyo ye basali na ye réforme wana aza na certificat ya mécanique Moïse Katumbi Chapwe est-ce que bango mibale wana baleki mutu Etienne Tshisekedi na mayele est-ce que eloko ezozanga na Congo eza ba diplôme to eza ndenge parce que na ndenge wana ozokende tokoya komonte pe to tuna ba titre ya mutu na mutu ozomona te ke ozokende na voie moko ya bien tunanga titre tunanga oyanga toza na posa débat wana te est-ce que ce qui manque à la République c'est les diplômes ou bien c'est la volonté politique eloko ezozanga eza diplôme to volonté est-ce que volonté politique yango tokotiango na bato basala certificat ya mécanique la politique est une science oyo moto akoti na kelasi yo ozosala nini science politique moto akoti na kelasi asali mbula mitano mpona koyeba politique. La politique devient un art lorsque vous avez appris sur l'état elingo olobake ovandi na bapoliticien osali mbula ata zomi nde oapprendre politique. Mais Félix kaka na 2011 akomi politicien ndenge nini to continuer peut-être dans une émission élaborée bandeko na suki wana naza na tiana tan photo na mbwa ate na okata te na bato esi bazaka munoko mpona bino kuna bazo viole basi yo kuta koza ndenge ozane kozala mama no baviolaki ye po obotama mais tu viens parler là sur la place bato este vraiment bokoza bandoki te mais bino bobotamaka nango bino bobotamaka nango aletika bato bakela pamba di kotraite bato nde wana pourquoi merci bandeko oyo bamuti kolanda ngai natieli bino baluba banda Tshilombo kota baluba koloba bakongole koloba mais baluba eleki trop donc le pouvoir est caché ailleurs le pouvoir baza nango te parce que mutu aza na pouvoir aloba ndenge wana te na bandi boyoki esili te nakotiela bino yango mokolo mosusu na video ya 1 heure du temps bango na bango ngai te ntango bakokanga bango biloko wana ngai te moto nakosala yango alo bandeko vraiment nzambe apambola bino je crois que semaine oyo lelo eza mardi eza peut-être video ya suka ya semaine oyo le reste na sepelisa bana nanga oyo ya makambo nzambe merci nzambe apambola bino